Très aimable internaute de Congo Impact News, bonjour et bienvenue une fois de plus chez nous pour vous parler de l'actualité que, comme d'habitude, comme nous les connaissons tous, que tout sera toujours derrière actualité. Pour la Sabino Eko de Kanamboka, évolution en Boka Nabiso, et ils ont la musique, ils ont la religion, ils ont la politique. Voilà, tous les pays sont mingi, c'est pour la première fois. Tous Jean-Paul Katota, Yazali, journaliste, reporter, mais aussi a aussi lancé documentaire. Donc à ça on a recherche, penza moi mingi sali pour na mboka na biso, pour na makambo mboka na biso. Voilà. Na moko yoto ko sola penza na to kota penza na moi en profondeur pour na ko yeba vision nini bango ba rechercheur ba komona pour na mboka na biso, et puis après ba multiples recherches ba ko sala pour na mboka conclusion nini. C'est vrai que to ko coacher penza pointer pour na mboka na biso, mais to ko déjà moins idée par rapport il y a évolution en mboka na biso, to comme na temps nini, to comme na air nini, parce que rien ne marche. Ça marche un peu, mais que ça la paie moins locaux, la net. Mon amboka Jean-Paul Boni. Qui m'est allé, madame? Un mot na bandeko bakolanda yo d'abord Jean-Paul Katota Azanani. Oui, il y a des personnes qui yo merci pour l'invitation. Bandeko yo peut-être bazo occasion il y a des personnes pour mon angai na émission na yo. Nazali Jean-Paul Katota Kirikou. Je suis reporter, réalisateur, il y a une émission et Bello et ça la peine partie na Congo, na Kinshasa, na télévision il y a honorable Zakari Baba Bassoin. Na cadre wana ndé na jui moi goût il y a koleka kolongwana héros dans l'ombre de passer maintenant na lumière pour na koyebisa bandeko balandi démarche to nini ngai ndeko na bango na uti komona pour na mboka na biso Congo ndé na sepeli merci na ba oyo basi occasion et Hollande biso mokolo malelo. Jean-Paul Katota, d'abord étant que moi en Mboka, je crois que Osaka toujours derrière actualité en Mboka Nabiso. Le lengo comme on a pensé en Mboka Nabiso côté la scène politique en Mboka Nabiso yo comme on a bako boma Mboka to bako bongisa penza en Mboka. Oui, ngai tant on a mis bengi Kirikou, je voulais un peu résumer dessin animé wana na ba démarche nga na osala komona ke mwana moko ya muke abotama na mboka moko akuta ba problème sérieux na mboka nde akendeki ko découvrir secret moko pona ko sauver mboka na ye. Effectivement na ngai mboka na biso za na ba sérieux problème, tous na problème politique te, to na crise spirituelle. Lelo mboka na biso eza ko souffrir ne loko moko, eza crise spirituelle. Crise spirituelle, crise spirituelle. Au moment où tout le monde va congolais, va kokindaka église, kolelaka pa nzambe, kolo Yesu, mais aussi tout le monde qui le chef de l'État actuel, le linga a organisé qui prière monene pour qu'on singa mawana nzambe ko batozaka na crise spirituelle. Oui, ce qui tu évalué depuis ba église ezalaki ya kofungwama na ndenge ekangami. Est-ce que lelo président de la République a koki ko sepela na ba prière au ba pasteur ya Congo ba salaki pona ye to pona Congo? Ndeko c'est pas la première fois. Ba sambela pona Joseph Kabila awa. Ba prophétie ebima pona Joseph Kabila awa na Congo. Il y a tikala ko organiser ba prière, mais quand même l'actuel a organisé une grande prière. Ndeko organiser prière pour Namboke Lingi kaka kolobate que président de la République a sur place. Ah oui. Na lobby bien. Nazoé ba sous pasteur Denis laisse ça la prière pour la nation. Ba sangisa ba pasteur, ba sambela pour Namboka na stade des martyrs Mboule Beta. Tout ça na Kinshasa. C'est une histoire récente. Kalamingi ta. Pour dire que place ya spiritualité na biso. Eza oyo ba pasteur na biso bazo sala wana ti on habite na crise spirituelle na biso penza malamu na manyola na ba Congolo bazo landanga sikoyo lelo ba église nyonso surtout eza na Congo ba bima na catholique na protestant lelo catholique na protestant
bazalaka mutu moko. Protestant ebimeli na catholique. Église protestant ebimeli na catholique. Pona nini? Martin Luther King azalaka sango ba excommuniaka ye. Ba excommuniaka ye pona nini? Parce que a révélaka ba secret moko et pas ya bato. Na bato ba mitunaka te Martin Luther King a révélaka ba secret ngo pa banani. Mission des Noirs oyo ebundisaka religion catholique avant tous indépendance eza wapi. Siko bato nyonso to babimi na 666 l'église nyonso to zomona eko tepa tepa na ba innocent o ba osambela nzambe kaka pona uganga pona osambela kaka. Est-ce que bakoki kopesa solution ya mboka? Où est le vrai ou la vraie doctrine ya mboka na biso? Religion na biso bato mwindo ya bafricain. Parce que l'église catholique a kokosa biso na eloba ya nzambe. Yango babundaka na ye, yango bakoko babengana ka babaki to yo kosi biso na Bible. Bible le bito fuka mila bikeko te. Mais yo oza kofuka misa biso na bikeko pona nini? Bible le bilinga muninga lokolo milingaka. Mais yo zo beta biso fimbu pona kauchu na biso pona kolta na biso. Muto aye ko tubela masumu pa sango. Sango ake ko funda ye pa l'état. Donc la politique utilisait religion lokola soubassement na ye pona ko nyokola l'homme noir. C'est clair et comment mina histoire. Il y a une crise religieuse, une crise spirituelle. Lelo mboka na biso za kotambola bien au yebi. C'est clair. Jamais ba politicien ba loba liloba moko ne bandeliti na suka. Je dis bien jamais. Ba politicien congolais ba loba liloba moko e bandeliti na suka. Divisé pour mieux régner au église catholique atika, yango eza ko continuer. Ndeko na biso fayulu bakendaki na ba fachi yao. Basukaki na nini? Na kokabwana. Bakei fachi yawa atikali Martin Fayulu bakei bango na babemba lelo basuki wapi? Na kokabwana. Tokendaka Sun City awa. Basukaki wapi? Na kokabwana. Conférence épiscopale bakendaka awa tosukaki wapi? Na kokabwana. Pour dire que place Congo est placé kondima na yango. Na ba confession religieuse nyonso, je dis bien kimbangiste kondimana faut kotia kondimana nzambe ou bien kotia kondimana ba confession religieuse. Na ba confession religieuse que église catholique nde yango wana, église kimbangiste nde yango wana, protestant nde yango wana, yango zo mona makambo za ko simba te. Menga na ekolo ba congolais lelo ki na uti ko découvrir secret monene ba vrai congolais, vraie religion oye bundaki po Congo tozwa indépendance. Bazalaki na zamba ngana uti ko solo na bango nde moninga lelo na ko lekaka na ba TV koloba mokonza mboka. Ba vrai congolais. Ba vrai congolais. Parce que il y avait aussi des congolais oyo ba trahisaki, ba tekaki mboka, ba kokaki peine te. Ba congolais oyo ba cédaki po souffrance elekaki. Quand vous parlez aux autres qui remontent na histoire moko ya nazolo bana histoire ya 1939. J'ai des livres, j'ai des documents. Ce n'est pas moi. J'ai des documents où on a trouvé que papa Moussousou ba signé ki koteka Congo na maboko mundele. Nazana livre oyo. Nazana livre oyo ya bampadiste. Nazana livre oyo ya bampadiste. Bampadiste ndi banya. Religion oyo bazalaki na papa Kimbangu, bato bazalaki na papa Kimbangu. Bato oyo bazalaki na papa Kimbangu na prison. Bakoma bien awa bandima kotikela mundele nyonso tu ya Congo balobi bien awa. Veuillez noter que okotanga madame soko sunga bandeko okotanga awa. Veuillez noter aussi que nous ne sommes pas bénéficiaires des biens de ce monde et nous suivrons nos deux grandes manifestations divines pour les servir. Car notre Dieu est venu parmi nous. Il nous a donné nos deux sauveurs pour la bénédiction de l'homme africain. Si yo lelo zo la Congo tozolia bien tozo bonga bien mais batu moko na 1939 bandimaka kokomela kotikela mundele ke René na yo na Congo. Koko tangela bandeko. Tanga awa. Kotoni awa. Awa. Tanga nyoso. Nous sous signe
9 952 membres effectifs, tous des ressortissants de 156 villages de différentes stations locales de Boma, Kasangulu, Bibambi, Léopoldville, Madimba, Chiskville, Angola et Brazzaville. Réunis ces 7 9e mois 1939 en assemblée générale extraordinaire, avant l'honneur de venir vous soumettre pour compétence le présent mémorandum de notre association sans but lucratif dénommée Mission des Noirs, en sigle MN, avec prière de le transmettre aux autorités coloniales du Congo belge à Léopoldville. Voilà, bakomi kasi te bakomi bango moko ngati. C'était d'abord combien? 9 952 membres. Donc les lois Congo bakangaki avant indépendance. Batangi ba village ba utaki. Ba réuni ba lobi pasi eleki to ndima. Totika religion catholique et tika la religion d'État. Et si quand ma vandi place mususu ma vandi présence ya église catholique nde yangwana pasi onyo soto somo. Na lobi yango bien parce que ba signé awa bango moko. Ba koko na biso kasi te ba komeli haute autorité. Ba komeli haute autorité ya gouvernement belge à l'époque en 1939. Yango zo mona lelo tozonyo kwama. Mais na batu oyo baboyaki kotikela mundele place ba o bavandi na Zambie sika babandai kokata bakoko na biso maboko pona mambo kauchu Lubumbashi na Luala bayebi bango très bien soki na Kisangani bayebi soko kepa bakongo babenga bango bakintuadi ba déforma kaka message ya Nzambe nde sika mabe vandi lelo nous menons des démarches koyebisa na mokonzi mboka et soki Rome tozwa solution te bokendaka na Nkamba tozwa solution te mais lelo kende pe nanu na village ya Lomako na prison ya Ikafela esika babandai kokata bakoko maboko soit disant pour na kauchu mais mambo kauchu te mambo ya religion babomba yango kaka nde parce que ndenge Lumumba lobaki histoire ya Congo et kokoma pa ba congolais histoire ebandi kokoma malelo mundela sinyaki mboka au royaume ayebi bien bayebi États-Unis bayebi Belgique bayebi Angleterre bayebi France bayebi ke Congo eza royaume yango mona ba olinga te to sangana to réfléchir parce que to koyeba ba vérité bango ba ozate parce que même la France Belgique ba vivre pour na Congo ba vivre pour na nzete ya Congo ba vivre pour na mai ya pour na réserve nous sommes deuxième réserve mondiale ya forêt mais na mboka wana ndeko na ngai batu soko tali vio batu bazo mener pona nini spiritualité oyo bakoko na biso babundaki pour tozwa indépendance eza na place te lelo na gestion ya gouvernement spiritualité nini wana mekana kofungola biso bonzambe nini nzambe ezaka Jésus Christ nzambe ezali Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur lelo bayaki ko déformer histoire ko lobaki mutu église des noirs vous comprenez na église des blancs de bolobaka batu moyindo balingaka Bible te balingaka Yesu te c'est faux ba discutaki na mundele na Bible balobi yo komi awa tofuka mela bike côté mais yo oye na église no chebike kondeni balobi 4 évangiles à Jésus Christ mibeko mibale esika makambo nyonso to evandi soki kaka lelo na monde kutu te parce que monde déjà babima na 4 coins du monde bakenda na triangle lelo Congo soki totosi kaka koteya 4 évangiles à Jésus parce que enseignement mususu ezate miracle nyonso evandi na nzoto ya mutu déjà ba pasteur na biso batera on doit comprendre tentango zolo babina bongo mekana ko zala bisa bango ba oyeba makambo na oloba ba pasteur wana wa 666 ba o babimi na catholique na protestant ba oyeba makambo eti siko vrai pasteur to pe vraiment ça nzambe fois bima na wapi tangu président Félix Antoine Tshisekedi akutana na bakitawaliste nde ba ko former ba pasteur ya solo soki zaka formation oyo catholique acha ba kimbangiste baza na lo moko ba kimbangiste nde baza lelo à la base ya souffrance à Congo excusez-moi le mot tant nous ba souffrance parce que tangu baké na table ronde il fallait qu'il ba insister que
mission catholique il faut kende to vendre sa mission de noir au bango bango reconnaître awa. Donc vous voulez nous parler de Dieu de noir de kaka. Dieu de noir n'existe pas. Nzamba ba yindo azalaka te nzamba za moko. Église ba noir wana. Église ba noir ezate tozana mission de noir ndenge mission catholique eza mission de blanc. Biso tozana mission de noir kita wala mission watchtower d'américain noir et d'africain noir. Pour noir peut il faut bénéficier de la sagesse ya nzambe. Ressemble un peu nanzimi ke ezaka nga moko tene na komona déjà ko moko ma flou parce que bato mingi na Congo ba mona bato basambela ka ba dieu de noir wana ko bato akisi banganga ba manfiona hein bata ba sac ba pour la ba putulu na elongi pour to comme na 21e siècle ngai siko na wuti ti côté bato balata ka bilamba te Équateur esiko ka ko bato mo balata ka bilamba te bazami takala na zamba oui nakende otuna bango bovandi na zamba bolola ta bilamba te pona ni bayibisa nga eloko moko tukolata ka bilamba ti mukolo gouvernement congolais ako comprendre l'élite na biso auto bundaki avant indépendance balata ka bilamba te poko boya biloko mindele te pona kanda ya mundele ndenge mundele a maltraiter ka bango ba papa na bango avant indépendance ya babaki biso na mundele ti mukolo l'état congolais ko yebaka biso nde to bundaka poto zo indépendance wana mboka nini précisément Équateur précisément na province ya Chwapa na village ya Lomako na ekafela prison ya ekafela eza musika te kata prison bazali esika babandai kokata bakoko maboko oyo ngana oyo totala na ba document le prison topé parce que ekafela to yebi ba soda nde bakoma kotina ba soda kuna si je me non prison c'est kufa mais danger de mort ezali prison ya sama bele ti lelo no ba fongola te esika ba enseignaka ba congolais spiritualité esika ba enseignaki ba congolais bible mukanda ya nzambe ya sika esika ba enseignaka ba koko na biso ezali ti lelo esika ba nazolo ba bien esika ba bandai kokata bakoko maboko balatisi ye yango na kingo esika ngai na uti esika président congolais moko te akoma ti lelo faci soka chema kolona ye kuna azwi mikanda oyo roi Léopold II asignaka na 1951 esili Congo tokoti na royaume makelelo nyonso to esili ya ba constitution ya ba oyo a violer esili je vous dis lelo faci achema kolone kuna kutani na bakitawaliste bato basimbi secret ya indépendance basimbi mikanda nyonso na mundela oya ofuka mawa nde balobaka te donc ndeko Jean-Paul pona koloko yoka koloba pona koloba ete ce qui est à la base ya crise de corona zala na au sein des églises actuellement tout le monde le lenge ba pasteur kuna bakenzana na soniko kanezalité ba donc tout le monde mopandi sous politique pe mopandi tout le monde la muka pe kuna comme bendabika donc ce qui est à la base c'est juste spiritualité oyo bazoko salela yango na te pinzamba sana kanda ya makasi pona Congo il va bouleverser les choses maintenant lokola bazo yokati ezaka la muki bo okufi Congo peut être le matin. Bolani ka bolamuki boyoki okingandi akufi parce que nzambe na bato babundaka pona Congo basopaka makela pona mboka wezaki poto nyo kwa matende tuzonyo kwa mabo. Madame nyonso eza na mboka oyo on peut pas vivre comme ça. Ezaka ka enseignement ya mabe po ebebaki ndenge nini tango bampaka babimi na prison en 1951. Loi ya liboso ezalaki nini lokola mundela azoko kende église catholique fait ça nini ekende bana o déjà babandaki ko former bakotaki ba petit séminaire il fallait basala ni bakende parce que enseignement au mundela pesa ki bango ezalaki pona bénéfice ya mundela ezalaki pas pour gérer ces pays yango zo mona lelo ba politiciens nyonso to bazo mona mundela lokola nzambe bazoko kimaka kaka na poto pona koluka pouvoir era ko zo pouvoir a komi na Congo se rendre compte que non bato na ngende ko senga pouvoir bazo vivre ndé pona ngai ko bunde bandi Kabila, le problème est un président de la République. Le problème est un président de la République. C'est le système. Nini bazoko système mondial instauré qui avait indépendance. Oyo ebeba qui tango baki table ronde fallait que Lumumba ndabima président de la République. Babimi saka kasavu vous pona nini. Parce que Lumumba zaki majoritaire. Balobaka ngo bien Lumumba zaki majoritaire. Babimi saki kasavu bu pona ko kende na G oyo kaka bandeko na bisaki mbangu balobaka nini. Kasavu ba trahisaki bayebisie mundela kochela o mal mibale malu oyo komona nzinza kotelema likolo yango kopona soki batuni yo olingi bosalela église nini yo loba kintwadi metango bakomi kuna kasavubu aponi malu mususu batuni ye olingi tosalela religion nini alobi catholique
yango mona catholique atikala lelo religion d'état mais yazaki mopaya atikala religion d'état nde Lumumba lokola akutanaka na bakoko na ekafela bapesaka ye secret baikartaki yango moni discours Lumumba beta wana ya kanda discours Lumumba beta secret nini mpo yo mto uti kuna oboza na ba information penza ba élément malonga ko yokolo ba expliquer biso ba koko ba biso kuna ba élément ya malonga ezali d'abord secret wana ya koyeba pe kosala miracle koyeba kosala o nyonso to mundela za kosala ezali batika biso na ba réparateur nde bénédiction ya Nzambe eza o ba pesa biso na classe te bazo lekisela ba ingénieur mayele awa na ba ista na ba campus comment moi na muke ya mundela osa Facebook biso ti lelo 60 après ata application moko te za na téléphone classe o ba kotisi biso eza ko lekisa biso temps classe on tout autant o yebsanga bango moko lelo bango no so ba bimi auditoire moko mais yo quand si bazo ko débattre un article moko et memi ko kabona article moko bino nyonso tout bosali droit soki constitutionnel mais tant bo bimi na terrain pour ne comme comme ba intérêt ba bomani intérêt Congo eza na bamboka nyonso tout ba divergence ezalaka moto koza toujours na likanis na ye esuka nde Congo ezo suka oyebi ke tozo kende lelo na plan ya mundele ya suka balkanisation lelo tokende na plan ya mundele ya suka puis balkanisation euta libanda te ebima awa koto déjà caméra s'associer na bato okuna koto pe Martin Fayulu akeboye koto pe IDPS atikali bato okuna nini expliquer biso madame toi na TV je me réserve un peu na otanga bakombo bato okotanga te moko pesa biso lumière to kokoza na pole penza par rapport à makambo kolo église catholique afinga Vital Kamerhe awa moyiba 15 millions mais l'église catholique a muta liboso yo ketala Vital Kamerhe le bakange soki pona 57 millions lobi po l'église catholique akekinga kati mafinga ki Kabila awa marionnette tozana awa Martin Fayulu afingi Kabila awa lelo aza batika ko déranger Fachi parce que Fachi azali 4e tribu oyeye sikoyo pona ko longola Congo na bambilinga mbilinga o mais lokola baza bandoki ebele yango moni bazo bondisa ke Congo tokota na royaume te parce que Congo mundela yebi je dis bien faut comme un royaume je dis bien Mobutu bandai komi benga roi d'Isaïe bato ba comprendre ate Mobutu azaki brigadier ne kafela est-ce que ba histoire Mobutu azaka brigadier ne kafela akutana kana bakoko wana na kafela ba yebisa ke yango moni tangu toke na table ronde rapprochement ya Mobutu na Lumumba bato ba yeba ate salamande o azaki journaliste o rapprochement wana fallait Mobutu na Lumumba bazo commande ya mboka oyo pona kovandisa mission na gouvernement problème ezali mission oyo tozo ko salela lelo lokola religion d'état religion catholique yango ndeza ko poser biso problème na biso ya ba Congo ndengo moni bango 9900 et quelque bandima ko trahir Congo mais lelo ba Congo kuna to pe Congo central to loba ba la héros national c'est une bonne chose non héros national nani que Kasavubu peut source à malheur à Congo. Source à malheur. Pour ni Kasavubu, yo yebisanga lelo boyo les élections crédibles. Dès le départ déjà banda tricherie. Tricherie banda déjà na table ronde. Lumumba azalaki populaire, je dis bien. Bo pesi prémature. Kasavubu azalaki impopulaire. Bo pesi présidence de la République. Est-ce que ma bébé ba yangwana? Est-ce que Congo bébé yangwana papa qui soloké les familles wana ba yebi makambo na olo ba très bien. Mais nani ko kota na bango mingi tenga na yolo bana président de la République que si to komi mikanda ya ndenge na ndenge to sengi na ba autorité nyonso to oza ko mona awa ba yamba biso to pesa bango secret ya Congo to vanda na kimia mais lokola bazo mona ngolo kola aventure problème ezate lokola balinga ke bima pa batu ya ba veste batu ya ba minene batu ba bikolo ba français mbilinga ndeko mboka oyo bokolo ba français bokolo ba anglais bokolo ba chiluba bokolo ba kikongo soki boluki tozonga ne bandelité ke tozwaka indépendance ndenge nini na indépendance bayoka naka ndenge nini tozalaka ka libungu tulu facha koleka Fayulu aye azuki bokonzi lelo aosala eloko te Congo ezonyoka na crise spirituelle. Matonzi mingi, un grand merci
Oh, merci à toi, Jean-Paul. Un mot de la fin, un peu message adressé à chef de l'État, mais aussi à Congolais à travers le monde entier. Oh, jusqu'à présent, surtout dans ma cambotale spirituelle, de noir, message bon. Ngana yé pour nous déranger ba foi ya bato c'est que vanité. Moi je m'adresse au chef de l'État. Nayebi que ero peut-être na kozo occasion landanga to entourage na yeba kozo occasion ya landanga sikoyo. Ba yebisa na mokonza mboka ke. To kende nanu esika ba bandai ko kata ba congolais maboko. Pour un problème à caoutchouc. Tout na bato wana depuis 1961 ba bimaka na zamba te pona nini ba vandika kana reste. Bafanda kuna babota kuna baboti lelo. Il y a les images, so il y a des images au tcha. Les images zena opesa yo tche batu ba yoka bango ba mona bango. Bazana réserve ya ICSN, je dis bien. Sika babandai ko kata ba koko na biso maboko, balati si yango na kingo. Fatia koma kuneza mama na bénédiction pona ye. Acha kongo na kime. O a violé constitution makambo nyonso ko sila batu ba ovanda bouche bé. Congo ekolia ekomela ba congolais ba ko sepela. Ezali bitumba ya ba français. Lelo sous-développement et vandi na français aux autres bandeko na biso ba oleka na TV ba ko lobaka midi matin soir français ndesika makambo baby mundele andimaka teka kotika Congo akutaka merveille nyonso tout na Congo lobaki même ko labimaka andimaka te na liloba moko o lumumba lobaka kanga mindele ba pesaka ye pouvoir nde faci lolo ko loba OK bosakani mingi na Congo to suki a pour azozo pouvoir azozo makasi ba ko protéger ye na ndenge nyonso bakoko nzambe oyo avandi na mibeko mibale olinga mutu olinga nzambe wana nga na okolobela 4 évangiles de Jésus-Christ ndesika mateya oyo il faut ba pesa na ba congolais pourquoi expliquer ce nom au kota mona kan non kan les ampifo babi wakutani na nzamba zonga maboko pamba te natambolaki mobembo mulai nde bapesi nga nzete oyo po esoutenir ngai nde nzete pe ya faci ezali na ekafele ezela ye akozwa nzete akorenie nde mobutu areniaka mais dans les bons ya kopesa congolais nyonso congolais aza nango besoin congolais akolia akomela na mboka na ye nzete na otambola nango nzete simple to derrière ça il y a quelque chose bon nayebi te o nyonso wana miso omona so amoni o amoni peta amoni te c'est pas moi ya koloba na bango mais na sepeli parce que okende penza bien na sepeli ezala otianga te invité permanent na bando waka na ko répondre ba politicien na répondre so yoki ka balobi lelo je dis un grand merci na kulutu na ngai nani wa uti ko démissionner na Lamuka na poste wana Mukebai parce que alobi courage nous devons parler Congo. On ne peut pas parler les individus dans mboka pour na biso papa Kengo kaka papa Kengo Kamere kaka Kamere Félix kaka Félix Fayulu kaka Fayulu Congo to chango wapi Congo to chango wapi merci ndeko oya sepeli ko benga ko finga te soko moni makambo na lobby touché yo limbisa mais to lo baga vérité parce que nde ba lobby dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Okay. Un grand merci à toi, Jean-Paul Katouta. C'était vraiment un grand plaisir pour la première fois d'être chez nous, de passer chez nous pour parler na Mayoko Koko Balobi na Topenzambe à Lobi non pour Nambo Cannabis. Un grand merci à Kevin qui est là derrière la caméra. Un grand merci à Tonton Pati, à la montage, mais également à tous les abonnés de Congo Impact News. Pour continuer à s'abonner et puis à partager et que ça la pensa bien pour moi ça et kende liboso o abet sami pensa libako to sengi pensa boni bisi biso to kosala kaka musala na biso ba propos et ce qui est choqué yo et ko engagé kaka invité na biso mais à lobby oyo ba koko ba lobby na ye to pe banzambe na biso donc mboka na mboka peza kana banzambe na ngo il faut to ndima quand même c'est vrai que ba meka ko effacer pensa histoire ya mboka na biso mais ma petite à petite génération oyo et ko fungola pensa miso ko kende pensa ko kende ko creuser pour la vérité mosusu koka
kobima en tant que congolais pas koka koyeba nani oyo azali pe vision ya nzambe likolo na ye parce que ba message ebimaka de partout pour le Congo to komona na Israël olenge carte ya mboka na biso sile kobima tant na batanga ba crise otomoni ba mindele ba sangani ba simbi drapeau ya Congo ba kobondela il y a beaucoup de choses au Congo il faut ça là il faut beaucoup au Congo il faut payer ça donc c'est le moment au Congolais penza fongola miso le banango l'évêque Pascal Mukuna moment il y a éveil patriotique voilà tout le monde a droit de dire un mot pour son pays ce que posant à Mayakoloba pour na mboka pour na émergence vraie émergence en mboka na biso to bengi oya mbango micro na biso pe plateau na biso et ça toujours ouverte pour na koyamba différentes personnes ba koya koleka pour na couper sa message na bango encore merci à vous tous on se verra très prochainement pour un autre numéro bye.